Grastemo. Eske Grastemo penza azali mutu ya kochola Karine Mokonzi. En tout cas kokamwa. Akamati kabamba kata ya titre ache n'émission asali. Abamba kombo ya Karine Mokonzi. Na ndenge moko ya kochola. Na mwaye kutu na lobela bino titre yango ezate. Ou bien tikakaka na lobela bino titre yango pambate bino nazasir bokokende kotala yango te. Akomi boye bombe Grastemo alobi botika Karine Mokonzi libala na ye kimia. Mutu nyonso azali na droit ya kosala vi na ye. Nakanisa titre yango na lobi yango na mwa confusion pamba te nakokai kotala yango deux fois te. Fo ezala bongo to ezali bombe. Grastemo alobi Karine Mokonzi botika ye na libala na ye. Tout le monde bon, intili ebongi bokende kaka kotala yango. Akomi yango vraiment na ndenge ya kochola. Pamba te na kati émission atikali kosala émission moko te po na Karine Mokonzi. Mais na titre azande kochola. Est-ce que Grastemo azali penza mutu akoki kochola Karine Mokonzi po libala esalami te? Non. Non et non. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote bato yo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Grastemo aloba atangaka komba Karine Mokonzi te. Azalaka na posa kotanga ngo te. Ayaki kotanga ngo na émission moko alobaki pe eza mbala liboso atanga kombone me atikala susu kotanga te. Alors eza na tina te atanga kombo te. Mais loko eyebani ye chaque seconde alingaka kotika Karine Mokonzi musika te, même na Facebook na ye, même na YouTube ton esprit. Nyonso a kontrolaka Karine Mokonzi koleka ko kontrole ya ye makangu to ko kontrole même santé ya mama na ye to vie ya mama na ye to besoin nini mama na ye akoki kozala nango besoin mpo na ye. Ye aintéressaka toujours chaque seconde na makambo ya Karine Mokonzi. Grastemo ayokaki pe ba audio makambo eleki na ba site ya ndenge na ndenge oyo balobaki libala ekozala te. Grastemo atikalaki ni kotia titre, ni kosala émission, ni kokomante eloko moko na compte normal. Mais Grastemo tango alandi direct ya Karine Mokonzi atali yango ti suka abandeli yango ata 10 fois ayoki maloba penza kitoko akamati asali feti. Kosala asali feti asukisi wana te aye kobamba titre n'émission oyo asali le 19 10e mois 2020 po na kochola Karine Mokonzi. Parce que titre wana akomi wana atikali kotanga kombo ya Karine Mokonzi na émission te, atikali pe kopesa likambo moko ya malamu koloba po na Karine Mokonzi te, atikali pe koloba likambo moko ya mabete na kati émission po na Karine Mokonzi. Alobeli makambo mususu me titre atie ya Karine Mokonzi. Bien sûr soki basalisi ye émission batuni ye
pona nini otiaki titre wana bozala sir aza deja ya koprepare akoloba ye te mutu atiaki yango oyo asalaka video wana oyo arealizaka makambo nyonso ekotaka wana na bavideo mpe oyo akotisaka yango ye mutu asalaki makambo wana akoloba ye asalaki kaka émission ntango bokotuna ye ntango postango na page na yo otalaki te akozala toujours na baraison moko valable po aloba mais ezali clair eza kolakisa clair aza kotiola nde Karine Mokonzi mpo libala esalami te mais grâce temo en tout cas zala nanu na place ya yo moko kozala na place ya Karine Mokonzi te pamba te yo olobi oza na mobali olalaka na mobali me mobali wana soki toyebi ete eza te ozolinga toyeba te me ezali nde mobali wana nde alingi te ayebana pamba te ya liboso aza mobali oyo ya yo te azali mpe mobali oyo ya age na yo te azali mpe na bana na ye quelque part yango wana oza kobomba ye oza mpe deuxième bureau te ni troisième bureau oza makangu mpe ya longue durée te me makangu oyo kaka ya ndenge wana makangu kaka yo moko oyebi soki oza na niveau nini alors grâce temo soki oye kotiola Karine Mokonzi nayebi eloko etindi yo te fo yeba ke ntango yo ozali grâce temo ntango yo oza na makangu oyo oza na ye ntango yo grâce temo ozali ya koyebana eza Karine Mokonzi eza teke mpo bima na kongo elengi ya Grace Mbisi Grace Mbisi bachroniqueur na bachroniqueuse baleka na chaîne na ye bazali ebele me ti lelo mingi boyebi bango te eza na basi ya kitoko baleka bazalaka na poto na Hollande na France me ti lelo baza na succès neti ya yo te na Congo bazali na Angola bazali na Afrique du Sud bazali me baza na succès neti ya yo te soki yo Grace temo oza na succès parce que ozali oyo formé produit formé créé par Karine Mokonzi Karine Mokonzi olala na ye ovanda na ye ndaku moko donc chaque minute oza kosolola na Karine Mokonzi ezalaki cours en bref cours yo zwa pa ya Karine Mokonzi eleki mwana oyo asilisi diplôme d'état akoti na université asilisi université biloko akozwa na baprof na ye nakanisa ekozala mokeke oyo yo zwa pa ya Karine Mokonzi na inane wana ozwa penza ebele bamatière ebele ekota yo en plus ozwa cours na lingala ozwa théorie na pratique yango lelo okoma Grace temo yango lelo bazofutelo ndako yango lelo okende ba États-Unis yo okoki kotiola Karine Mokonzi te ndenge oloba ovanda otangaka susu kombo na ye te en tout cas oza na position ya bien to ya kamwa bien parce que atotangaka kombo na ye te oza toujours collé na Karine Mokonzi ntango Géali Show azobengo 3 fois madame okomi ne camarade oza kaka collé na Karine Mokonzi ntango okomi na bafivete ata boyebana ata bomonanaki mais zala sir toujours Karine Mokonzi soki yo na leketio sikoyo bokoma bien leketio akoma kodefendre yo ozongisa relation na Karine Mokonzi parce que oza toujours di Karine Mokonzi alors Grace temo yo ndenge ozalaka wana ozali nde Grace Mokonzi ozali oyo ya Karine Mokonzi alors nakoyebisa yo tiola nde bato mosusu me kotiola mama oyo yo te abota yo na monde ya YouTube pe ye aza mama YouTube abotaka bato mosusu indirectement parce que ye nde mama YouTube ye nde icône nakanisa oyebi yango malamu nasukisi awa otikala malamu omitiola yo moko ciao
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.